Mbote pe boye bolamu na chaîne na bino HD la Congolaise TV. Na pesi bino mbote bino ba internaute bino ba bolula chaîne oyo kitoko, chaîne culturelle. Hein? Yango to ba tango nyoso. Toto pesa ka mbote tango nyoso ne bandele émission na kolo chaîne oyo, patron ya chaîne oyo. Hein? Maman na biso Espérance et Bongo. La maman culturelle, maman oyo, azwa conception ya chaîne oyo po epesa ka makambo etali culture mboka. Merci pe na Empire en sonne Bendo Mpungu hein ou andima ko sponsoriser émission oyo po kende liboso talaka yo Empire en sonne yo ndima ki chaîne oyo fo ezalaka kaka ondimi ki makamunyo sele kaka na contre révolution culturelle. Merci na bino ba révolutionnaire hein tozaki conception loko oyo po tetomika kuzungisa batu na nzela na yebi ki émission oyo et outi koleka et déranger na ba groupe belé oyo nga nazali et déranger ma groupe belé depuis que j'ai commencé na tinna ka ba émission oyo na ba groupe et que na na ba groupe ba landa na bango na ba groupe mais oyo outi ko sila oyo na yebité na zuba blame moko boye o awele sika ko tinda ka émission wana te oyo kalo nga na banda ko tinda ba émission oyo kala nga na banda ko tinda bo déclarate pour nini parce que na uti ko makambo o Italie ndenge nini ya kozala ndenge nini basi ba ko respecter basa ndako ndenge nini ba ko respecter do yango ka sali bino passe pour bana ko lobana ngake et ça message ya kotinda na groupe ote na regretter hein nyonso ya o nyonso bolanda wana bolobela ngote kaka oyo et na ko comprendre que ba message nanga ezokomela bato ah oui na comprendre depuis que message nanga ezokomela batu toye apona ko kitisa batu te na émission oyo toye pe ko tombola moto te mais toyende ko éduquer batu. Combien de partis politiques sont na RDC oyo ba pesa ka civisme na batu na bango combien ndeko toyebi impère kana impère anayi ko pesa civisme na batu na ye bayi ba ndenge nini bakotosa mboka ndenge nini bakozala à part impère parti politique nini à part kolakisa batu ndenge ya kokoma ba kuluna ndenge ya kokotela batu na bandaku ba parti politique ezanga tina biso tozana pona kozongisa bakino na nzela tozana pona kozongisa babungi na nzela mabota boni oyo bateya bana na bango ki kolinga mobala moninga te soki po za mbanda kolinga te mbanda na yo ayeba yo eyibo so biso toni kolakisa bato eswa bino na nini lelo na yaki te pona loba makambo wana oyo uti koleka kasi na comprendre que émission ezolandama na comprendre que émission ezolandama nyonso toza nango na mokili toyebaki sans civisme tokeli boso te. Je parle na bagroupe na kei so na tindaka émission na yebi tina na yango ntango na tindaka na bagroupe wana ya na groupe moto bango o biso groupe abana nzambe toni oui na groupe abana nzambe basango ntango tonga na bango na baeglise na bapasteur bateyaka biso te d'ailleurs nga kutu naolinga kutu mateya mikolo na bapasteur bayebi deke mutu nyonso ayebi qui est Jésus ayebi ndenge nini kokima lisumu etikali na bato siko civisme kolakisa bato comment vivre. Après bananga ke oh ils ont concerné groupe na bisoté vraiment na regrettai makas mais na yebi ke yo côté ya groupe wana mususu ezalaka nde mateya na yo yo na kitisi te pona yebi ke yo ezalaka nde mateya na yo peut-être comprendre ki bien te ah pona yebi ke mutu déjà munene wada cadre na famille chrétienne akoyi ko boya makambo na osala te mais peut-être ezalaki libaku. Voilà. Lelo na ye pona lobela mosala na biso. Biso ba oyo ba chroniqueur. Biso ba oyo ba journaliste. Biso ba animateur. Na lelo pona loba. Na ye lelo ko pona nini pamba te salinga pasi. Komona moko ya mwana mboka. Seleos Kham aolela. Alelite ya golela. Mais ya pasi
komona ete ba journaliste ba chroniqueur ba animateur ya poati oyo tozali tokomi koyamba ba n'importe qui et kozwa ba n'importe quoi kolekisanga na TV. C'est le Osram, courage à toi. Comment se fait-il, yo journaliste, comment se fait-il, yo chroniqueur, yo animateur, oyambi moutou na plateau na yo, et la personne vient commencer à dire de n'importe quoi, de bêtises, ototika, pe olekisi yango. Okoloba kenini, kenyo soane za ye moutou alobe zangate, mais non mon frère. Ozomona ere moko boye, po mokili yango Kongo yango totika ka buzo bezala. Sinon, ba chroniqueur, ba journaliste, ba animateur, mais to tondi sa makala. Na plateau na yo, mutu azoko finga mutu. Azo ba bêtise sur mutu. Ozo tala, ozo mona, ozo tika. Et puis on va que non afingaki na peki siete, mais au kati yango pété pendant montage, au tiki leka. C'est-à-dire que pour na yo, ozo ne sengo nango. De chronique fois tout. Oyo loba papa na nganga lufar. Donc yo mutu alobi mabe, ngako tika mutu aloba ata libre ya koloba. Aloba bêtise na yenga lobi, na yoki, na seki to seki na ye, mais ngai na kokata yango na bande montage. Non linga teleka. Et là pour la valeur na nga moko chroniqueur, et là pour la valeur na nga journaliste, et là pour la valeur na nga animateur. Déontologie bozo wapi. Merci beaucoup na les amis à Appelco, hein? Association de presse en ligne Appelco. Merci pour ma détente au fan ensemble. Biso ba oyo to kenda na biso inate. Biso ba oyo to kenda ifasikité. Mais to ko déontologie tant to ko fanda ensemble na bande ko na biso ya Appelco. Appelco bravo. Les seuls et l'unique association de journalistes en ligne, où il y a une idéologie, les seuls et l'unique association de journalistes en ligne, où il y a l'accès comment tu peux tambola, ni tolo banani ni tolo bate. Nga na banga na sala journalisme était, ndé na lobia na sala inate, na sala ifasikité. Mais ndeni na ebike où il faut eleka où eleka te. Et comme il a encore sorti tata moi si na yo, papa leki no na poto, atindeli yo caméra, ozui, o ale osali na yo ni na yo moko boy, o bani ko ba n'importe quoi. Sans idéologie. De chronique poiti. Tu ibagani ni to lubako? Tu ibagani to sala. Yango to senga ki na sele yo lokobi ke yo ko landa patron ya mutu wana mais biso wana te biso to lobine oyo alobi na journaliste oyo yambaki ye baza batu oyo pe pour porter en plainte. Di ata yo moko papa ata yo moko ato sala ki journalisme yango te mutu ako finga mutu en public liboso na TV na écran et suka tata ka finga tango na miso batu bete mais ekene monde entier balanda sur YouTube. Bako finga parti en nzoto amoto. Atiki ko finga parti en nzoto amoto. A fingi na famille na ye, bana na ye. A ketina mwasi na ye. Yo journaliste, yo chroniqueur, yo animateur, ozotala, pozotika. Naloba rango, moi je n'ai pas fait l'ENA. Je n'ai pas fait l'IFASIC. Mais moi j'encadre des chroniqueurs et des chroniqueuses. Na chaîne où il va tout nyoso baleka na chaîne où va sala ba émission. Moko na bango akenda inazate. Moko na bango akenda ifasi kazate. C'est depuis 2005 na bani ko encadrer ba na oyo. Bazo ko animer ba émission ba na ikoleka kala. Tokenda inate, tokenda ifasi kita. Pour nani yola sabatuka kino okenda inate okenda no ifacilité faut ça va bêtise. Mais non. Mais non. Ce que moni kino simba toto kokate kende na ba association. Moi ndamo éducation dans une famille nanga. Moi ndamo éducation dans une na église nanga. Et tu dingai na ke ko bakisa sous na kati association. Il y a presse en ligne du Congo. On va bien Appelco parce que baksilanga na koyoka idéologie ne to ko kende na ko ba déontologie kuna
Et ça que edenga pe suna ko le suma kasi. Soki yo osala no inate. Soki yo osala no ifasikte. O lokotika ya caméra ali bateli boso na yo bani ko sala. Do yo yaki pona bêtise pona buzoba o suka. Yo chroniqueur, yo soi-disant journaliste ou animateur. Ba okanga yo pona buzoba. Voilà ce que la révolution culturelle est déclarée sikoyo. Au fin du moto ça to landi ngona ligne biso neto funda yo. Bêtise bani ko leka. Je crois tout le monde côté ba comédien moi qui m'y écoute hein. Côté ba comédien. Faut ko bana ko funda. Tozela kate faut ko bana ko funda. Mutu afingi yo, mutu alobi buzoba sirio, funda ye. Funda ye. Tokende ti wapi boy. Te fengo komi noko buzoba. Libosa kamera komi kato sala buzoba, to finga na kaka, to ba bêtise. Nini? Bez. Ah boni boyko. Bato nyoso bato ba bez ba sala ngo, ba finga na kaka. Tout le monde buzoba. Ils ont une maturité et puis ils ont l'éducation en famille. Ils ont l'éducation en famille, l'éducation à l'église. Pourquoi on a l'éducation à l'église? Parce que nous sommes protestants, catholiques, nous sommes à combo. Pourtant nous sommes dans l'église, mais l'éducation nous en a monté. Mais famille n'a eu une éducation à famille n'a eu. Et puis quartier na yo, ils ont quartier à ma B. Pour être éducation na ko ma B, sauf que na quartier bien, au bato na discipline, au sa buzo baté. Il y a des quartiers hein. Il y a des quartiers bo uti quartier mususu bo ba poli bo sona ko bundaka. Mais bo na quartier wana, bo senti pena que ah ba sona raté hein. Ah ba bundaka té to mi kiti ça. O mi kiti si. Voilà pourquoi dans l'objet il y a faute ya famille, éducation ma B, ya famille, éducation ma B na quartier si qu'on fandi. Et ça m'a mingi. Yo chroniqueur, yo journaliste, toi animateur, au tiki na yo mutu na plateau na yo, a finga mutu pose tala. Oui, retard eko sala ko kata na micro, mais pendant yo sala ki na montage, voilà ce que ba kangela yo. Siko yo tango kende ki nango na montage na yo. Omona ki buzoba ote polongola. Oyoka ki buzoba ote. Mutu ani ko finga mutu nzoto na ye. Tia ki ko finga famille na ye. Yo otala po lexi nyoso. Pour nini? O créer polémique. Pour créer polémique. Là je parle à nous les chroniqueurs parce que nazana ngana mutu ba yamba kite. Pour mutu ba yamba ki éducation mutu atindi. Mutu nyoso ayaka. Ce que ça représente à quelqu'un, à patron Moroboué. C'est-à-dire que l'éducation à patron. On est allé bisauter. Mais si moi je parle à mes collègues, à mes confrères, concerts, chroniqueurs, animateurs, journalistes, pourquoi tout ça, vous savez ça là-bas, pourquoi? Pourquoi Biloka Boué? Mamie, il est là, Biloka Boué, on s'est là. Chantal Kanyembo, yekutu muta silika ka mama na Chantal Kanyembo, amona biloka boye, atuna to komi wapi vraiment na biloka boye. Vraiment. Voilà pourquoi ngana osenga na justice. Faut que bana ko kanga ba chroniqueur, ba animateur na ba journaliste o ba di banda ya déontologie, ya journalisme parce que Chantal Kanyembo a sali 5 ans ya kotanga et puis l'expérience est bela sa nango amona buzoba ya journalisme boye. Yango silika à chaque fois. Mwana atangi malamu na ifasik. Mwana atangi malamu na ina. Naba oyo batangi na bango kuna te mi basana ba éducation a bien. Tout le monde makambo zo le kate pa na bino. Pourquoi vous oba ya boy? Journaliste ya fuati. Ba chroniqueur ya fuati, ba animateur ya fuati. Mbote na bino. Usoba boy pona nini? Il y a une révolution culturelle avec le président Chaka Congo. Na bande ko mususu nyoso na kata révolution culturelle. Ba siliki na likambo yo.
ndeko na olobela yo yebi surtout yo muto tiki makambo aseli yo eleka anga na oloba nebiki batebele ba olanda ngo yeba sikota ba olanda to bandeko aseli balandi na bato na mususu yeba ki kokwela yo mais entre temps ozui problème yo na révolution culturelle yo ndeko chroniqueur ozui problème na révolution culturelle yo ndeko batindaki to olanda muto atindi yo te po yo poso zaki na mayele omoni ko watindi ngenda buso bana osala ngote olinga ko sala te mais le koso to zana yango po ba ko futa ngambo ko oya ko ba bêtise na buzoba chroniqueur yo na révolution culturelle bokozwa ngambo. Merci beaucoup lelo yaki kaka pona meka ko ba muke na bandeko na ngaba journaliste bandeko na ngaba chroniqueur bandeko na ngaba animateur awa pesi biso YouTube et comme nango loko pamba YouTube nazwi nanga mwa caméra nanga nazana mwa monteur mo na futa ka mwa quelque chose na kocha ka buzoba nanga po batala nga maloba ke ngai ndemu na posa yi question wana ngai ndemu na lekisaki yango buzoba salut à toi mon vieux DG Derrick Amani mon vieux na pesi mbote siko zali je crois yebinga bien nga petit na yo diga so depuis mon keti ndenge na zabwe babiloko wana te mon vieux Mike Konzo na pesi mbote pourquoi pas na vie na ngai Innocent Machaka Chantal Machaka na pesi bino mbote et à mon frère aîné 10 minga Zakari Mangoto na pesi mbote siko zali na ba niveau à Belgique tika te zala kaka yo mbote na yo lisusu Anthony Bangale Prince na pesi mbote na musike siko zali zo yo mbote na yo légende Bovi Kata Fomba na niveau ya Afrique du Sud na pesi mbote Fadili Kasitani ngozo tala po zela zo yo mbote siko zali mama pasa Julienne na pesi mbote siko zali José Mbuku a ozela pe yo pe na pesi mbote Charlène Mbadu azwa te po silika nani mususu wali ngozo mbote kaka ba oyo balandaka pe basalaka ba commentaire na émission bangwana nde topesaka bango mbote na pesi mbote na ngana Marusu Seke wazo lemba pete kotala émission zo yo mbote siko zali José Makandelo na pesi mbote les grands journalistes tala ba o baleka babima na ifasiki bangwana ba José Makandelo azo la émission na ngai azo féliciter poso yebi ke buzo ba soki zela ba na ngai te awate omo suka place oyo awa balobaka te awa kenda boy. Merci à toi José Makandelo na pesi susu mbote na ngai na base mo Fleury Mobimba ya mama excellence Antoinette Samba na pesi mbote na ngai na ba comédien nyonso ya Congo et particulièrement ya Kinshasa pona nini te ba ya Lukunga dimanche tokuta na biso nyonso na marche de santé Lukunga bomoko Lukunga tozala zala wana mbote na bino ona wiko bosa na te libota na ngai oyo tango mususu bakolela ngai soki kaka nzambe apesi mikolo tozala mais nyonso zaka ya nzambe IBCT bana kanchachi inyo bana kanchachi na pesi bino nyonso mbote bakulutu baleki baninga tika te nzambe azala na biso poto kende liboso na pesi mbote na yo mama culturelle Espérance Bongo na pesi mbote pourquoi pas à toi Mpiranson et Bendo Mpungu les sponsors. Je salue aussi toi ma caméra homène Rit Pederot Sangolo Zopia Yombo Tangwana ngai na équipe technique na Mobimba ya oloba mingi zate tolobina bino kaka à la prochaine bye allez